site nini? Oh, site nini ko? Oui, salut et bienvenue à vous tous qui nous suivez de partout sur www.congo Elengi Sita Bol Sita Gaillard. Merci pour votre attention, merci pour votre fidélité. Une fois de plus encore, merci pour votre amour. Devant vous, c'est toujours Glody Diasuka, la mignonne de la presse. Moi, la mort, mon cœur fera sans polémique. Au moment, ça sera toujours la soif, ya ko sala bino ba bien, soif, ya ko servir bino. Merci, la patience, na bino, merci, la fidélité, merci, merci, la bino, tout bon, vraiment pour la moussala qui toque, Congo Elengi. Donc, vitesse, on est là toujours pour vous faire du bien. Rapidement, je tiens à remercier la patronne Gracie Mbizi la sexy. Merci à toi leader. Merci à mon héros d'Alombre, Mikabadjine, pourquoi pas à toi Tracy Pro Montréal, la même magique. Merci à toi. Vraiment, vraiment merci. Merci à la famille Nangatou. Merci à maman Tobela. Merci à papa Jamari Diasuka depuis Paris. Des gros bisous. Merci à Pablo Manianza, l'ingénieur de tous les ingénieurs, mon oncle. Aïe, babi. Vraiment merci Nabino tout pour attention à la soutien. La première dame de Lausanne, merci quoi. Maman Narich Andi Louawa. Merci à la fois pas comme les autres motés, papa Gobelisha. Merci à toi, maman pardon, Sikou, la première dame, taille acoustique, moi si mon moi si mon goût. Merci à toi, merci à Sheila Mbouy Babi. Pour les lots descendre sur terrain Kanezalaka. Découvrons ensemble avec Glody Diasuka. Aujourd'hui, nous découvrons encore une fois de plus Papa Kozi. Bon, on va dire Papa Kozi. Bon, on va dire Papa Kozi Azanani. Mais bon, on va dire occasion au Papa Kozi pour la toute première fois. Bon, on attend bien mon robot à se présenter ici pour la bas. On va dire occasion au Moneka pour la toute première fois na Congo Elengi. Pour la bas, on va y BEP. Puis mon bébé Kaneng et c'est pas ça. Na Papa Kozi. Vraiment. Aza déjà prêt à zozer la mignonne kita masole band donc aza déjà wana zozer ça ya mabiso toujours kene déjà pour beta pena nzoto na Papa Kozi. Vraiment merci na bon pour soutenir nga vraiment boleki tellement belé matou idole depuis la soirée de mon VJP Maya. Merci à toi prophète Guy Kanga na Hollande. Merci. Vraiment avant toko ta vraiment na masolango tout le monde appelle Papa Kozi en live hein. Bon, on a sentir pena Papa Kozi. Message ni amemeli biso pona lelo. Mais avant tout, Tracy Mbelenga lancer les biso pub tous on a pub wana et puis on va se retrouver juste après pour te savourer pena émission à lelo. C'est pour le plaisir de Sema Mayasi. Merci à toi, des gros bisous depuis Paris. Merci. C'est parti pour la pub. Indi tozala kacha bureau ya Congo Elengi masolo ezandeni vedi tozala biso ba sponsor tozosala ka publicité pour na sponsor na biso babi derrière Grace Mbizi Congo Elengi qui est derrière Congo Elengi qui est derrière Grace Mbizi c'est somol masolo ngo vedi ba mettre mon respect au kotango ba Eric Mande pe ba koti masolo ngo babi boss de boss moi Mirajab moi mi caps donc na ibisi bino ba congolais na oui c'est nos congolais des congolais na ibisi no Kenya pe la muki na masolo ngo ba Kenya pe ba mabe. Donc tout ça na maman agence ya danger yo kumba na Jaguar ti na no matano Jaguar ti oyo kangoka na sango oyo Grace Mbizi la sexa kuna auditete etali oyo kaka na sango na minute oyo moi mi caps limited ya moi Mirajabu tous les congolais vous avez besoin kumba kara danger agence assure moi mi caps balobi Jaguar ezalié clair ezalié auditete ezalié hélicoptère ezalié avion ezali Babem VP ezali range ezali on doit okuta là na moi mi caps. Voilà, nous voici arrivés chez Papa Kozi. Moté maman journaliste. Vraiment, de retour parce que mon partout déjà, parce que j'ai conseillé. Moi, Papa Kozi, il y a télé en forme, à abilité, à confiter, à vivant, au brassagio, à zatia kena wapi. Papa Kozi, Papa Kozi, tous ont quand même place pour notre solo là. Merci. Abobi Ingeta. Vraiment merci. Nabino tout bonjour, on a de partout. Papa Kozi, bonio. Mbote maman journaliste. Santé bien. Santé za malamu na ngola mfumu kimbango. Maman bande kutu bazolando de partout et surtout pe na baninga msusu bazui occasion ya komona pour la toute première fois se présenter dans dans ndenge moko bien ndenge peno linga bat bayebela wana. Pour la bande ko déjà bayebio kitoko mais bayebio te se présenter d'abord bayeba ozanani. Matondo mingi maman journaliste ngai Papa Kozi ke malando
nazali représentant égal oyo lelo nazalaka na tindami mpona kote ya bayindo nde na biso tokobengamaka ntumu akozike malandwa matondo mingi. Voilà, tumu akozike malandwa lelo na kombo na maboko. Phénomène nini nango? Matondo mingi mama journaliste so tosimbi kombo na maboko po toye kokombola mokili po mokili ya Nzambe si ebeba nde biso toye kokombola mokili po te mokili ezwa kimia. Kokombola mokili yango ndenge nini expliquer bandeko na subayoki kokombola mokili na poto pe kuna fo bakombola mokili to kokombola mokili yango eza na sens ni matondo mingi nakanisi na basala ya Nzambe bakoyebisaka bino yango tango nyonso mokili oyo Satana moyotambusa yango soki tango nyonso na baeglise babenganaka milimo mabe na biso baafricain tango nyonso pasi na pasi souffrance na souffrance tango nyonso nde lelo papa kozi aye koyebisa bino sango nini oyo kopesa lobiko na bayindo banso nzela ya kokomba nde kokombra oyo oya symbole ndenge eza tekola kani Nzambe apesaki Moïse oyo epasulaki mai ndenge lelo papa Kimbangu apesi biso kombo oyo kokangola Afrika pe Afrika ekombwama esengo ya na Afrika. Voilà papa Kozi, merci de l'éclaircissement. Mais tous arabes tout le monde avait ba mambi kudi batatanga okepe na ndaku na bango asimbi kombo siko ressemble sa bon point. Matondo mingi mama journaliste ngape na monaka mama papa nganga na mama mbikudi basimbaka Biblia nde mayele wana babomelaka bato. Na yebite elakisi nini. Nakanisi soki ozongi vraiment na ndenge Nzambe akelaka mokili Nzambe tango akeli mokili eloko moko te oyo likolo ya mokili ya bato ya Nzambe o sata sala ezala kombo na simbi so totali eza eloko Nzambe asala na mokili oyo eloko esala Satana eza te yango papa kutu na ndimaka nanga kutu kondoka zalaka na ndimaka nanga te Satana pa zalaka mpo na yebi ete mpe na mona ete. Voilà, Masolango et Bandi, toujours na Congo Elengi, nulle part ailleurs, na micro ya Glody Diasuka, la mignonne de la presse. Papa cause c'est un mingi, ya romona en sous pour lelo. Bino batango we bimbo kanenge tambola bino batango ozaka quand même na idée ya mboka na biso tozomona ba mbutu tozobele mapena ba élection pona yo idée na yo kozala nini ou bien vision na yo pona mboka poza pe quand même mosala Nzambe et surtout tindami moko ya Kimbangu vision na sur mboka Congo oyo tozobele ma ba élection bien ya minito mboka Congo tokomi wapi. Matondo mingi tango yo tunika ka question mboka Congo falo tuna Afrique ekomi wapi parce que Afrique mobimba ekomi na pasi neti na lelo Nzambe po Nzambe atindaka mobikisi pamba te mobikisi ayaka na esika oza na pasi nde Nzambe atindaka mobikisi soto lobi mboka Congo ekomi wapi oui Afrika ekomi wapi bata mayele na nkolo Yesu atambusi mboka nde lelo mbuma na yango oyo biso tozwi na bata mayele batambusi mboka mbuma oyo tozwi eza nini eza pasi lelo tango boni bolobi na ngamba politique pasi ekoti na ngamba mokili mobimba Afrique mobimba ekomi na pasi tina nango mama tina papa koza yeli kobongisa politique ya sika eya oyo lelo ba africain ba comprendre basape batu poti lelo ba africain bayebaka baza batu te bayebaka na bango te yango moni président ya France akoya na mboka na bino président de république ya mboka ya Afrique azobanga président ya France na yebite soki kombo na yena soki François Hollande na président ya Brazzaville to Kabila awa ya biso awa président de la république Kabila soto zui bango ote bango esika moko nani spécial parmi bango mibale ne bongo pa na biso ngana komonaka na François Hollande na Joseph Kabila bango mibale baza na titre moko ba président de la république moto akobanga moninga zate pe moto kotamusa moninga zate yango lelo mama journaliste tina ngai lelo na yeli pona koyebisa bakonzi ya Afrika boza pe batu jamais lelo yo mukonzi ya Afrika baba na kotamusaka yo lelo epa ya mutu moko boye ye patane ka mutu yango moni lelo président ya mundele na président ya mutu mundu président ya mundele aza na respect makasi okomona zo banga ye pona ni nenga papa kozi na banga ka papi te
nalobaka pape wana eza bunzambe te, Vatican wana eza bisika ya Satana. Nde lelo pona nazobanga te soki bango baza na ngambu na bango batambusa ngambu na bango na ngambu eza mfumu kimbango. Voilà, merci Papa Kozi. Siko passe yango ya biso bayindo. Ekosila ndenge nini passe na biso bayindo? Matono mingi mama journaliste tokomi na tango. Webi lelo bana ya Afrika, bana ya Congo. Lelo tokoti na ngamba politique. Banani batambusi politique ya lelo. Awa na église na biso awa. Ministre azalaka te. Awa na église na biso awa. Président de la République akotaka te. Awa na église na biso awa. Mukonzi asenya azalaka te. Kasi lelo ezotambola déjà bakonzi asenyi bazo démissionner. Basa banani. Batitre na bango za banani. Basa basango. Mususu wa démissionnaka azalaka pasteur. Batambusi totuna bango esi batambusi malamu. Soki batambusi malamu te. Ngai lelo nakoyebisa bino mama journaliste tibolobaka faute ya bakonzi. Bopesa faute ya bakonzi te. Soki Afrika to mama te to Congo to mama te. Eza faute ya bakonzi te. Eza faute ya mundele. Webi lelo bapesi bino démocratie. Webi soro démocratie. Soro démocratie bapesi bino. Eza malamu. Kasi on a yebisi bino après 5 ans bamboka ya Afrika e bana kobeba beba kaka. Nde bongo esika bino boko comprendre lelo mundele amemi maloba mundele yango te kotambusa mokili. Et c'est mutu mundu pe asala idée na ye etambusa mokili. Pour démocratie après 5 ans mandat ya président Sili. Est-ce que na 5 ans mboka la Congo na 5 ans ekobonga na ndenge Congo eza munene boye ngakuti Papa Kozi na yebi suka Congo te bani na suka e banete suka na yebi yango te. Est-ce que mu continue oya kopana na kiti une année 2 à 3 à 4 à 5 ans abongisa mboka nde démocratie pona ngai ekomomi na bino malheur yango lelo mfumu kimbango ye pona kotalisa mutu mundu asala mayele na ye webi na tango kala opposition ezalaki te majorité ezalaki te soki lelo Papa Kozi avandi na kiti oyo bino nyonso bopuye ngai so bopuye ngai mpe nguya nzambe kosalema mpo mayele oyo yo eza mayele mpe ekopesa mayele mpa na ngai nga na bimisi yo opposition okoya ntango omoni deja mutu Papa Kozi avandi na kiti ya bokonzi oyo koloba te kiti oyo navandi eza nga moko natambusaka yango eza nga moko te na kiti oyo navandi eza na mutu apene na ngai akote yanga Papa Kozi mosala nzambe atambolaka boye conseil wana kuna pe na ngambo bapesi nga conseil ne esika wana bukonzi ekovanda pe mutu akosala kasi lelo na politique ya mundele bapesi bino opposition majorité ata mutu wana majorité asali malamu opposition kondima yango te soki majorité asali mabe opposition akete ya ye yo pe mutu majorité okoyokela ye te nde bokabwana mundele euti wapi mama journaliste aux chrétiens et où tu na église ba pasteur na komba Yesu kaka nde ebimisi bokabwani wana. Voilà Papa Kozi, merci Souffle Mouké, merci à Herman Emporio, merci à toi Mbala Pembe Herman Emporio. Papa Kozi to kyo bien ko maloba na mingi ko beta c'était que non bato bazo kamba makambo ya élection to moni lobi ya liboso président seigneur démissionnaire qui bazana ni ba pasteur banani basango tout consort. Siko na ngongo pe tozo lobela président biso seni l'abbé Apollinaire Malumalu a démissionné qui. Siko par rapport ya démission na ye yo étant que moto moko bundela kapembo ka Afrika na ndenge tozo kende ya apesi cause que non santé ne dérange qui est-ce que normalement akoka ko démissionner à cause de santé to ndenge ni matono mingi mama journaliste soki ngai Papa Kozi nazo kamba mboka sikoyo bana o ngana zo kamba ba okamba ni bana oyo lelo ya église ce qui est le passé en tête na biloko wana boni bino batu oliambonga mabonza eleki muke sikoyo bana o basisi ba université musala bango za nini
lelo pe nazoyoka pe nungu bapaster bazowela kiti wana bisika bamonaka bisika bazomonela pasi yango wana. Mama journaliste pasteur il faut azala conseiller chef de l'État akozala député te akozala ministre te po lelo soki nga na komi ministre boni bandimi ongana te ya botanga baklasse mosala bango zani pasteur aza capable te yango moni Jésus azalaka nayebi te Jésus azalaka ministre bomoni bisika likambo Yesu oyo toyebisaka bino mama journaliste baya kosala mombungu na bango ebani pa na bango te nde bato ya liboso bamela bino sango lokolo bango bamemaka yango wana bayaka na fimbu bayaki na mnduki bayaki na bibilia mosala koyibaka mosala kobomaka pe esika wana bazwi bomengo na bakendango na poto nde esika wana nayebisi bino eza faute ya malumalo te eza esika commerce matono mingi Faute à malement te faute à commerce ndenge ya pesi nini abike non santé zo déranger. Papa mama journaliste sikoyo na batu mususu pe bamoni pasi. Oyebi lelo Congo za na pasi. Tant mususu na moment oyo Congo eza na grave. Tuzomona opposition na majorité bazoyoka na malamu te. Ndenge démocratie bolobaki après 5 ans pour fois asili. Ndenge le motina mundele atindaki ponga papa ko na contre nango na contre démocratie wana ya 5 ans. Donc président Kabila ko continuer na ko loba boye papa mama journaliste siko yo moko otuna nanu omituna nanu est-ce que na 5 ans na mayele na yo oyo botangi ba université po yebi ko ba français mingi na 5 ans mutoko bongisa mboka na 5 ans. Après ça si ma démocratie soki mutu wana na pouvoir aboyi kolonga makila bana mboka etangite lelo batu wana nyonso ezala basango ba passer wana oyi bana na bango za wapi yebisa ngai baza wapi baza na poto batu bamona kapasi eza bino ba peuple o bozangi mbongo bino bamona kapasi ba mama journaliste pona ngate ezate parfois soki na lobi Kabila atikala opposition poko sepela na ngate soki na ye Kabila longwa Kabila pe majorité poko sepela na ngate pona ngai bana Congo basangana nwa bazali kanisi na bango moko tambusa mboka na bango nde bokomona kimia nzambe bokovanda kati na bana Congo. Bana Congo basangana bango mo batambusa mboka na bango sans président sans nini matano mingi sikoyo opposition nani soki majorité ya nzambe opposition ya nzambe eza satan na ebite mama journaliste soki total na schéma opposition majorité eza nini nde esika tuzokende na elaka mfumu kimbangu opposition kozala te majorité kozala te tokobimisa mutu moko otokobenga nkwatu lendo na tango wana mutu na vandi mukolo akokufa eza mukolo pouvoir esili pona ye matano mingi nde bongo kimia ba kokontina mboka na biso lelo mboka Congo soki na kena ville ko bosa na pe ville akala mutu ya Congo kala kasi eko beba kana mukolo moko lelo soki ndenge lelo malumalo akei tolobi 2016 mandat ya président Kabila esili soki lelo mutu asenya monani te tango ni mutu na koyekola po ayeba ndenge basalelaka sikoyo eloko wana soki opposition lobi tobima mukolo wana bazo bakufa te kasi yo tuloba ke non ba pasteur ebele bazo welela poste ngo ya président Seni sikoyo mote ba bimisaka président Mbangombango matondo mingi bazokene wela eza place eza libulu mbongo bazokene wela mbongo kasi webi bisika bana muntu muso mbongo yaka wana loba komona nga pona zwa eza bisika mbongo pona ngai ya mbala oyo bapesa ngo pasteur te ba pasteur bakosi biso pona na bana 2006 président Kabila même biso démocratie to komi ko voter ngape c'est la première fois na voter na 2006 bana président Kabila pesi biso to voter kasi bana Congo ebele balobaka bakosaka ba passer bakosaki ngoyi mulu na poste kosaki oya uti ko démissionner akosaki malumalo akosaki sikoyo yambala oyo bata ata mona moko wasisi université to kole pe ane to kole bana ebele bakele bana na kiti wana bata pe misala yo passer suso ya ba lifa na ya mabonza ekoka te
est-ce que yo musala nzambe kutu okosaki déjà siko bapesa ta nganga kisi ata musane kiti wana ya seni mpo na ngai ya mbala oyo bapesa ngo pasteur te bapesa ngo ata bato bakole année oyo na université bakende bana na kiti wana. Est-ce que c'est important que non place wana ezala kokama na pasteur? Maman journaliste esika ebomelaka bato oyebi chaque élection chaque publication bato bakufaka siko mukumba na papa nani soki yo moko sikoyo ozoza mundimi na bango ponga na mona ka bango ba pasteur te ponga papa kosi na kondi matenga papa kosi ngeli bana ya kiti wana atake bana nazo kamba bazali nga musana na ngai na soka maloba soki na moni mutu naza conseiller na bango naza conseiller chef de l'état nyo soko bana na Congo soki lelo lobby ekotala ya opposition mutu moko opposition to Kisekedi to Vital Kamerhe to bavandi na kiti wana nakoza conseil na bango na moment oyo naza conseil ya mutu aza na kiti wana nakoyebisa mutu wana nateye pe kimeza nkati na ye matono mingi. Voilà Papa Kozi, merci, on a bien éclaircissement et bien. Bonne religion na bino bokomi wapi? Matono mingi nyonso obozo mona oyo kimbango ala kaka yango nyonso obozo mona oyo Afrique ningani lelo tolo baboye nazo yoka na bangambu kuna ba Congolais ba musu baboyi ba Congolais bavana na bamboka na bango bazoke fule bino nyonso yo kimbango alobaka yango kasi bino pe ba Congolais nde boboya ko yokela maloba ya prophète alobela ki bino netina ya souffrance lelo Europe tuzo yoka pe Europe ningani bapaya bazokotela bango ndenge na ndenge poto ningani souffrance bato baliaka na mbongo ngola lelo bayolia su malamu te bato baliaka na mbongo poto lelo bandako na bango koti nzala nde esika tuzokoma boye mama mpona kolobela bino ete ngonga ekoki eza ngonga ya Mfumu Kimbangu akongonga tokomi na ngonga ya Mfumu Kimbangu tofetaki likambo nayebi soki bolandaki le 9-9 oyebi te le 9-9 lelo biso tokweyisaki ya religion christianisme tokweyisaki deja ba religion nyonso biso bayini tozangaki code bayini bazaki code na bango oyebi lelo soki Europe etombwami eloko tomboli bango 666 nde tombolaki bango Nini? 666 oyo tomboli Europe soki otali ba chinois batombwami code na bango etomboli bango 555 soki omoni ba arabe batombwami code na bango 777 biso bayine code na biso ani nde esika Mfumu Kimbangu aye kopesa biso code na biso oyebi code na biso ya ba européen osambelaka 66 ya Jésus ya ba arabe 777 ya ba chinois 555 nde lelo bomoni ba chinois azobeta Congolais mbata Congolais ko répondre te ba arabe bakoma puissant na monde lelo totali biso ba indo tozwaki kodi na biso mama uta lelo yebaka kodi na biso ba indo zani 999. Vraiment c'est intéressant Papa Kozi 999 éclaircir biso. Boyebi bana nzila Kongo nyonso boyebi ba église Kimbangu kotaka na 9 juste après tout ce kodi oyo Mfumu Kimbangu ayebisaka biso tokotaka église 9 juste tobena koyeba te nde esika nzambe akotisaki ezala mutu moko oyo awutaki mpe na ngambu ya ba chrétien na église catholique oyo aza DG ya BRTV yende ayaki ko Mfumu Kimbangu abimelaki ye ayebisaki esangisa bato le 9-9 kasi ye mpe Mfumu Kimbangu ayebaki vraiment alakisaki nyonso te kasi mutu wana nzambe atelemisaki ye mpona koya kozongisa biso na koli na biso nde tozwaki koli na biso 999 nde moyindo ngonga ekoki olingo tambusa mokili ngonga ekoki olingo tambusa mokili ntina yango moni lelo bachinois omonaka basani batekaka bachinois 555 nde koli na bango
omonaka na bilamba bolataka 66 nde atindi olataka ba main shoyo 66 nde kami mokili oyo chez ça nini chez ça nini oyebaka te eza na reine 66 ya ba menche ngai bien ngota oyebi yango te matondo mingi mokolo koyeba ngo okolata ngo sute ezaka bongo te conception na ngai nayebi ke eza plante nakei na sombi kabelo si mokolo koyeba yango mama journaliste okolata ngo sute okondima suki o nzambe apesa yo engelisaka epesaka mpe si je comprends bien baplante nyonso eza na code 666 mama oyebi ntango olataka yango elongonako eloko moko oloni oyebi eza mpe soki otalevema na kati soki osambelaka eza contre ndenge nzambe abongisi nga basini nanga kitoko oyo nga nazwi sini mosusu na bakisi toloba na plante baplante oyo suki na yo nzambe asali asango mpe milai ezango milai ekokanga mpe suki ya kitoko makasi kayo lelo olati suki ya mondele oyo mondele alongi na motu na ye olati epesa okimia soki mondele wana akufelaki mobali yo olati yango yo milimo nini alati yo. Voilà papa Kozi vraiment babi pemé na papa Kozi yoka ba démonstration babi a commis vraiment ko démontrer même ba souki yo souki bon papa Kozi to continuer 999 elingo loba moyina lingo tambusakasi tina bomoni lelo eza na ngamba politique nyonso na mokili na monde entier ozinoka ba 6 wana misato balusi yango ekomi ba 9 tika kosa biso kile ko baluka kasi obite mokile ko baluka passer ayebi sakabino un jour Jésus koya to après ça na kata Bible balobi suka mokile koya Bible ekoma pasi oyeba ngote na yebite soki ngana kosi na suka mokili kokufa na suka mokili Bible kozala sute siko papa Kozi tangila biso nous quelques 3 signes à temps de la fin quelques 3 signes kako y démontre que notre commune attend de la fin temps de la fin to comme na temps de la fin ozonga boye temps de la fin okene boye temps de la fin et tant que yo papa Kozi antichrist yebisa biso nanu pesa biso na 3 signes moko ezo signifier que non ba signe vraiment ngolo bakena to comme na temps de la fin pour la bande ko to bazolanda biso de partout matondo mingi mama journaliste na mutu na mokitoko tuningai po ba passer bataille ya cabine temps de la fin ngana yebisa ki yote temps de la fin eloko ngai na koyebisa temps de la fin ya nini eza temps ya Jésus mutu munda o comprendre Jésus Satan mutu munda o comprendre Jésus Satan na nini lelo mokili ekomi kosala makambo nzamba atambusa te o nzamba asala te temps de la fin na komba Jésus basi na basi babalani na temps ya Jésus mwana 18 ans aza capable ya kolakisa mama na ye papa na ye papa boti ye mulumbu na ye ozobima na ndako papa na bino sous-vêtement nyonso nde obo bino benga mukali nyonso papa monaka yo mwana na yo mwana oyebi papa na nga azali nga pe na koma kozolia mibali papa na yo aboti yo amonaka mipende na yo kasi papa tuni oke wape na ke église na ke messe lelo mokili oyo baguerre epai soko tuni na Rwanda nani abunisaka bino na Congo o mundele nde apetanga munduki na yibaka badiama eza na Congo nde wana esika wana tokoyeba tokobaye mundele mukolo mutu mundu akokomprendre mundele nde abunisaka ngai mpe nazala ennemi na moninga na nga nde mutu mundu akoboya mundele na esika wana bino bolobi temps de la fin ezali Jésus akokwea kimbanungu akomata na Afrique matono mingi. Voilà, merci. Tu commis que je suis la fin émission, mais curieusement, la Moni quand même affiche, je sais pas la belle affiche. Bah commis caméraman nanga, il faut faire un effort de prendre ça. Je sais pas, c'était sur la table la Moni. Kuna pezali, mais je me suis intéressée à ça. La Moni qui toi dit colo et puis ndona kimpa vita. Qui veut dire quoi? Azanani expliquez ce mot dans quelques minutes. Matono mingi. Oyo na corriger ba kimbangiste so na tena na mesa na corriger ba kimbangiste ndenge bango balobaka
Yesu atindiki mbangu. Kasi mama oyo nde yende alobaki komba kimbangu mutaliboso na Afrique. Mama oyo nde abimisaka ata botumi ngai. Bomani flamo. Ezo mona na oza moto. Mundele atumbaka mama oyo. Tanga tumi mama oyo pona nini? Po buso mama oyo abana ko bimisa maye oyo papa ko sazo bimisa. Na mama oyo nani? Mama journaliste na mama onani? Mama journaliste na mama oyo tango batumaki mama kipavita. Mutu azaki mukonzi akomaki mukonzi na Afrique ezaki Belge. Na Afrique mundiale nda akomaki mukonzi. Siko na mama oyo kita bukonzi yango kombo kutu ya mutu yango kombo na ye Kabila ponga ba prénom na longola. Kombo ne Kabila ndeko nanga moyindo elongi nanga na elongi na ye na ekokani zolo nanga na zolo na ye ekokani siko ya kotumanga nani. Voilà les gens d'imier azande konayo c'est bon merci. Siko important si ya mama ndona qui pas vite izani. Azali montindami nzamba tindaki pona kolobela bayindo busolo pesengo. Ne importance na foto kanisaka ye totunaka bayindo mama oyo pona ni babomaki. Babomaki pona busolo. Pole lo na mokili oyo bami babomaka bango te kipa vita. Soki babomaki ye tina nini pona lobiko ya biso bayindo aza mama lobiko oyo apesa biso lobiko bayindo ne maye oyo papa koza toloba oyo maye oyo papa koza loba mama soki lelo bondimeli yango te Kongo ekokangwama te ata opposa majorité bokovana na bakiti Kongo ekobonga te bino nga kosenga après 3 à 4 bokanga université inikini fo ekangama po bakolation leki mingi ba chômage leki mingi na mokili. Avant efongwama fo bato babimi nanu bazwa misala po chaque année pied alenda ngai natanga mingi te bana la maison de communication kasi mutasisi université ne reste à la maison de communication ne sika pas ezali po na ngai après que likeza bokanga université j'ai 3 ebimisa sute po bozotanga ba papa na botanga bokomi ko wela kutuke na poto bokena fusuka bibembe na bino na poto na komo na kandaka mundele na kosokolaka mundele oya koli mingi kasi awa osisi ba classe nyuso misala ezate misala na Kongo zebele mama journaliste soki lelo na koyebisa bino eloko yo webi lelo ezati na te mutu mundu akene fana na poto po omoni soki lelo Kongo ezongeli maloba kimbangu ba église kozala 10 te eleki mingi po moni pasteur oyo akewela kovana na seni atene pasteur te akenda akomaki pasteur po mboka na biso misala ezate est tuna mu pasteur anayoka mungu nzambe tuna pasteur azokele wela na kiti wana yoka mungu nzambe po ngai papa ko yoka mungu nzambe siko tango nini nzamba kolobela ngai na bana ko servir makamba leta tango nini esika bomoni sikoyo tina ya pasi mukolo ba comprendre comment fumu kimbangu basala nzambe ba kozala 20 te baleki mingi pe ba église tala limité nyonso kene ba compagnie et comme ba église siko bato basala que ça yo pasi zana kati yo fo puis m'appelle limité ça la yo pasi et ça nga pasi nani pour le biga limité ngana ko se po église engagé ka bato te est église peut bato misala combien de chômage église elongo na église nanani po na nga kuta ko pesa nzela pa l'état kanga ba église po na ngai akanga ba église po baza ba commerçant yo ndimaka te oyebi lelo otanga po nani otanga journaliste po nani po ebongisa yo kasi so pasteur atanga po nani atanga pa kuma pasteur po nani pas sauver peuple de Dieu pas sauver peuple de Dieu Moïse atanga wapi Jésus atanga wapi yango na yebisa bino tina pomona Christina tumbaki déjà ba mvuela basango okanisaka ba okanga ngai bakanga nzambe te ngaza mupepe kisi oza yango leki makasi toni bangisa bango mpo oza ya kisi toni bon matono mingi ata kombo na simbi eza na kisi ya makasi ondimi kisi no lelo na caméra ya festation
On dit que si on a la caméra, c'est bon, félicitations. Matondo mingi. Ce qui n'a dit kisi nangai. C'est que Jésus peut assez que ce qui bat kisi. Na ebité. Babengaka biso banganga ya Nzambe. Nazali na ye wi ya solo. Nazanganga ya Nzambe. C'est là comment Nzambe liboso. Nalobi hein. Suko kisi yango. Kisi yango. Yo mona kisi za mabe. Kindoko za mabe. Ah? Nga una kosenga boye. Kindoko za mabe. Mukolo musu yaka na emission na yebisa otina kindoki. Ndoko na mona ka enjo tokoluka kindoki wana. Mukolo mutu mundu a comprendre kindoki sangani na bunzambe. Ngana kobenga bandoki nyoso boya awa ba avio bo pumbwaka nango. Kitita ngube na kisisa moto ba pumbwaka nango. Baye nango na moyi awa bokosoma su ave 2500 dollars so kombie wana te. Na yebisi ndoki bondoki avio oyo pumbwaka nango na butu hein. Pumbwaka na moyi. Ngape na komata na ngai. Keti kabisa Lubumbashi. Biye kombe 100 dollars po ekote en carburant te. Un maman journaliste. Soki lelo bondoki oyo pumbwaka hein oyo pumbwaka lobi ngai biya poto ezana. Yo bakabombo bandoki balia kabatu kasi. Kindoki soki lié batu. Batu so ba chrétien. Comment? Kindoki lié batu po ba chrétien. Soki kindoki téléphone na simbi. Webeta kindoki mobimba. Micro oyo simbi, caméra oyo simbi kindoki mutasali yango ndoki. Mutasali téléphone maman journaliste. Oza awa obengo na poto. Webeta kindoki mobimba. Mundela bimisi kindoki na moyi. Soki ngape na bengi bandoki nyonso ya bayindo. Boye na kindoki na bino bobisa na moyi. Ngai biya poto combien? Biya poto 50 dollars. Sans carburant. Pardon donc soko sala na makila batu. Kotanga na makila te. Tango ata maya njili ekota na compte na part ya essence. Biya avion ya ndoki ya biso ba congolais epumbwa ekende poto. Tutango 50 dollars. Okomata te. Ngana komata. Vraiment, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Papa Kosi Tonito Kabwana. On est venu à Soukala Bande Kotuba Landio. Et puis, merci Nanenga et Michel qui tellement na beauté qui toko l'ambiance. Il y a bien, il y a cano. Merci à toi, la première dame de Lausanne. Merci Koumote, ma papa Gobelisha, maman na Rich Andy Louawa. Depuis Lausanne, de gros bisous à vous. Papa Kosi, Toko Miko Chute. Dernière parole na yo. Na Bande Kotuba Landio. Ba va se pelara na on peut pas se plaire. Te ba bikate ba zo okanga yo. Bongo limo ndongo mesa limo. Matono mingi. Baya kokanga ngai na kokanga belge. Po awa soki mundela ye kokanga ngai akoli yende akolimwa. Eloko na ngosenga na bino boye mama journaliste. Makama politique on a lobby yango bakokanga nga. Te batu bakotisi président Kabila na erreur. Oyo bini bazo mona erreur. C'est pas pasteur. Pona ngai lelo. Pona ngai lelo na ko ba président Kabila fana na yo. Pona ngai. Pamboka Congo, moni mboka Congo, pona ngai soma na kokanga ngai. Nani? Tamu tuna na lobby boy. Tamu so opposition ko sepirate. Na flatte na pe Kabila te. Tamu so na sengi aide pour sauver ngai pona ndena tumaki Bible te. Ezali kama religion. Nga passé so ka funa nga na leta. Yo mo poeba to sala mabende otumba Bible. To komi na suka me yo mo poeba mabende o sala mabeke otumba Bible. Bien. Soki lelo mutu alingaki kokangisa ngai. Soki lelo police kokanga ngai. Elingo ba force à Jésus zate. Soki bango ba mateka busolo ba mata ngomba basa mina ngana kufa. Kasi tu lelo na ebite on kutinga monta ngoyaka na kito vandi. Yango na banako vanda. So lelo na kiti na vandi na kita bukonzi. Omoni oyo. Elingo ba bana papa kozi atumbi Bible Yesu yaki yemoko. Asenga merci apesinga kado yende ayebisi apako divana na kita lokumu po kangoli ngai. Po moni Yesu e pa Nzambe atana CPI. Mama journaliste kokata ngate batata 5 minutes. Mama pardon kokata ngate. Omoni Yesu ayaki pa na ngai alope pa kozi meso kangoli ngai. Oyebi Sodome na Gomo ekufaka pona ni. Pona basi na basi babalana ki. Soki na komba Yesu ba passer babali si bango. Mibali na mibali. Eza contre nani? Eza contre Jésus. Et pas na ngai papa kozi Yesu ayaki. Apa kozi bana na kita lokumu na yo na kopesa santé malamu.
tika nzambe po kangoli ngai na na CPI lelo na bimi na komi na prison makala prison dimine mwandamu lelo na koyebisa bino boye mama journaliste soki passer fo funinga pa l'état oza passer ti nga soki l'état ekangi ngai na koloba oui passer l'état natumaki bible okana na kosamba natumaki bible po yeso amonanga. Voilà, toza na nini te na tribunal te po bando kosambela biso awa vraiment télé attentes comme na suka na vi ke ambiance oyo za kapone tika to kabwana tika to bando kosola banda lelo chilobi mais faute de temps photo kabwana liloba ya suka et puis opesi contact na yo na bande ko to balandi au de partout. Bon liloba ya suka te to continuer koloba parce que na lelo pona émission oyo to ta point final l'émission oyo pona émission oyo ndi bana to ndimi pona émission oyo papa kozi lobi soko ekoluka ya kozaka bomoyi abangoloba kaka liloba ya suka bana poto bana ya Afrika nazo continuer koloba tant ekomi déjà 166 si ezika ki déjà si bango code 166 elekaki bana lelo mutu mundu no saye ba code na ye 999 pe boye ba yango akoto si code na biso mundela lingo refule bino epai na yo okota na ba loge yaka papa ko zale adelivrer yo bino bokota na ba loge ba mindele bokozonga te soko mimimeli te yaka papa ko zakangola yo pona nini bana lelo oyo zwaki na 66 soko ye epai ya papa kozi ndime na mfumuki mbangu na kati na ye oko comprendre nzambe pa tombola ka bato nzambe na biso apesa ka malembe te apesa ka mbangu nzambe na biso satan oyo nzambe na koloba oyo yesu yaka malembe ye wana satan po satan pa peme na nzambe akosa eloko te nde loba na ngai bokangwa mabolongwa na ba science bokotaki pe na conseil na ngana topesa binoka yango soma lupango na poto mitekelaka deja yako soma lupango na mboka na yo oza Zambie soma lupango na Zambie oza Congolais soma lupango na Congo pe kala mingi te poto lingo zika moto po mfumuki mbango lobaka tango wana ba oye bakotelemela Congo bamboka na bango tina na mai boke batala ngo ekoki ba Congolais boyi na bandeko na bino te bozala bomoko opposition majorité bosangana numéro contact n'angezali 089 50 78 773 089 50 78 773. Merci Totele Mapoto Kabwala Bandeko. Vraiment merci à tous ceux qui nous avaient suivis de partout. Vraiment cette belle émission a fait plaisir à Papa Diasuka Kandaja Marie, mon papa chéri, Babi respect la papa Maboti depuis Paris. Merci. Tokabwani vraiment na SNRoma Kasibo Soufrika Katokabwana. L'émission d'aujourd'hui on avait reçu Papa Kozi Kemalandwa, Boyoki Nengalobi, Boyoki Masoloto Beti vraiment mutazu par naye o alingaka Papa Kozo alingaka propos tenu naye vraiment merci Nenge Bozaki tellement branché à Kolanda Bisso. Merci à la grande équipe technique, merci à Mika Badjinde, merci à Tracy Pro, la main magique. Il faut le plus encore, merci à toi, Gracie Mbizi, la chanceuse, merci à toi, merci à la première dame de Lausanne, merci à Stéma Mayasi, merci à Sheila Mboui, je vis 20 ou la catalogue, Ginette Bayanga Moninga, Glory de Souk à la million de la presse. Merci Nabino tout, Baba Lingara, Teba Lingara, découvrons ensemble l'émission à bien. Vous avez toujours branché, Rosala, jamais dessus. Merci à JP Maya et Matou Idole. Merci à Maman Tobela. Quant à moi, Glody Diasuka, la mignonne de la presse, mon avis sans polémique. Pour aujourd'hui, je vous dis au revoir et on se retrouve prochainement avec un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bye. Oh, c'était Nini! Oh, c'était Nini! Kongolegi ko fiba bonbon Glace Mbizi la sexy Bato balobaki mingi pona glace Studio NC Bato bafingaki mingi pona glace la sexy Sans kitoko Mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Eriches Kame ya komone la sexy Yena maseza mazi kleda Mama ya kotale la sexy Chérie ya kotale la sexy Badougou ya kotale la sexy Martin Kapika Tracy Pro
la même magique. La famille Mizi, non si mais sponsor à Makassi. Unité d'élite Bomounier. La sexy. Yemoko Serge Kabangu. Attaquez, tu ris, Harry. Idée, comment elle est? Johnny Pelé Pastoral. Fonchi Diolo. Calvin Elengi, KPL, Sandra Kazadi, Christophe Moura, Kazadi.